Congo LIZIBA TV. Congo LIZIBA TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Vous voyez que les Rémy jetons. Na bois que les jetons dans le lobby na que Rémy a ce bon sans Rémy. Oh. Na mi que non Rémy sali mabe. Azana. Oh Jonathan. Est-ce que nga Carmel ba pété ba mbongo zayo. Em sou muto zo ba muta niveau na Carmel na zo na ben na otindelo audio ti. Non c'est le voice te na bengote parce que acte ça qui na sepelete. Mais pourtant que ba camarade di ka ko tolo baka obwe bobenga mobali ya grâce tembo pour passer information à grâce tembo. Oh c'est vrai. On est dans 4 kirindi. Oh to ça il est kirindi ka. Oh Jésus c'est quoi ça? Banda obenga mobali grâce. Si ko si kombo grâce na makamo pourquoi? Si connais tu nani akobenga mobali ya grâce. Que non tala boye. Non. On a la colline que non tout le monde vend du famille on peut s'information et puis aime sous balinga non. Mania tazana mabe. Oui, on m'a dit biso mena kirindika. Ton nom na Carmel mutu mabe, Carmel aloba pamba. Mutu mo mbaza so sale miso zo loba tanga maite. Mais ce qu'on ngai selon nga ngam nanga. La préférée va na Carmel. Oh. Tout le monde a la mabe na e. Ndi bat monsieur Lilo. Siko, Lelo, pas Carmel. Grâce à comme malamu manya na comme mabe. On a cosa jalouse à manya. Tu na cosa complexe à manya. Tu na cosa mukala manya. Malheureuse. Ah, n'a préféré de la grâce. Yo mo Carmel de yo mo ko bisenga que non ça l'émission na makambo Malika tonganga. Pas Carmel. Oui. Mais na moni à ma grande surprise à ça l'émission ko boya moninga anani. Na préféré mariage à grâce. Pourquoi que ça la comparaison? Mon nom ça les mariage na ma coquine eh. Ndika bat manani bazala. Laura Chou, Flore, Fivete. Mouaza raté. Gasté Mouaza. Bolo makambo ya Carmen. Benga bi c'est ma boti te o maman yebite azana choc ba nini zemelongo ye. Wana lobi roza choc. Bon ta Laura Chou so lobi mo ça. Ta teto za la clé. Laura Chou da bisenga. Laura Chou ma boti bisenga azana choc. Que nini? Fausse couche. Ta ça fausse couche te donc. Souci ya la dona da botele mobali. Nda c'est nini? A quel hôpital? A quel longo lizemi? Zembe compression c'est bien comme 6 mois et de botite aseni alors les amis na choc na dona boba dona puis moni akolongo ngako pona ngai fala botana alors notre émission na 5 coins centime émission non mam même ça 5 coins centime émission parce que nga déjà de nga na masomo na obeta na mamuti un bon moment za lungu non beta te non si toche mamu ba c'est déjà mamu lu ba totala on va parler de non na va parler de bébé non tala mamu lu parce que na masomo na obeta na mamuti on comprend mais ce qu'on a regret zamingi na Remy Kovo on a cette émission na ena moningo la kisi que non ok il est trop Carmel a camarade nous des manières camarade nous on a besoin de temps on met la ta vert mon cop na Malika mon aime sous ta Malika na la qui sont mon relation nous aime souvent da kabila peut être 50 tu dois faire que ta la bola mon mutu te ngande na ya mingi na makambo Remy alobaki oh là là Remy pourquoi oui Remy on nous a beau forcer la qui mon bali ndem sous mourasa la omoni bino oye ba kinaka sa groupe indika qui songi zalaki oui pourquoi pas qui sont ya ndenge te ok tonga libana tondo tonga entre nous et qui indika to lingana ti to zeno na ko tonga na no ya biso na biso moko wana zaki ya ndako que non batu mususu bomo na ba gang kirindi kande bobinga we kiri mais bazalate ok nous nani ce qu'on loba que non qui so et bien bazalaka lo kwande to kobinga ni ba aide maçon hein biso ma so to zanga to binga ba lo ka ba aide pesa so belia maçon ya pesa so marto so ninga ya sali zana ok c'est que Remy zaki na kirindi kata zaki te indika bo benge kiri wana yana batu mususu na kati wana bazalate Remy ba place mususu tokenda batu mususu bakenda te parenthèse non épargner pe baninga non s'il te plaît épargner pe baninga kolinga te ke em susu mabe abatu obimisa mususu bosoto baninga yo mutu mususu pousser quand même le maman na ba question na ba pic même so poser question mo boela ebimisi quand même déjà ko le bakana ko yo zonga ti na ndaku wana ne bimi faux archi faux ngasko na linga na télé archi faux ne quand même bien so na ndaku Jonathan non linga sko na télé mais la batu o ba ya pour ba diffama information parce que non la vérité moura ba yebi ba Laura Chou ba FIVETE ba FM ba te belé ba Rémy Kovo ba Flore Makinisi Nora Kalonge
On se comprend. D'ailleurs, on comprend mon temps ma bé. Ngana ma bété. Au moment où on a passé, n'allez à mon ami là, on va s'y carrer. Mais quand tu t'imagines? Non. Attends s'il te plaît. Quand on passe à Canada qui s'amène Miss Nanga, ngana ça n'a pas si peneliwa. Batunali ala bato mutonga na solo na yo même que moi ça a besoin de ficteur bien Carmen Odia mais OK place mo bato na Carmen on finga Carmen et ba enregistrer après bisanga yiki o manya ça solo audio te aye bisanga te ke ba audio za o comprendre est-ce que te na audio so za ga na audio za pas no yoksanga te aksanga audio te ngana yoka na mona audio yoka audio te ke place Malika zo tongi en tout cas. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des magies en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT et SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo tuno sa nini. O eza chance transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme une adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au loin là-bas, dans la ville de Kolo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, LIZIBA, Tiri, Valandi ya Kevin et Panda, les Ketchou, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci d'avoir abonné tout le monde dans l'émission Nabiso, ba vérité à Nakati ya Congo, LIZIBA TV, ngapé linga binotro, l'autre zanamoko oyo ya biso concert, na biso autorosola plus, makam ozo leka affaire et kirindika, autorosolante, parce que il y a des témoins, pe ayoka ki ba audio nyonso oyo bimaki awa, pe ayeli biso ba audio, pe maki mamulu, ba mamulu avec ye muta ye bisa ki ye vérité nyonso, na biso maki mamulu ba mamulu a confirmer que ye muta ye bisa biso que maramunyo so tokoyi bonka anakati ya Congo LIZIBA TV Petro Sola ba tout bolinga biso ya Gisèle Tati mama versa c'est monté ma prince Jiclo winner ya Willy Moucheni bambou na pesi ombote biko na ko benge bambou parce que tout le monde monotonie bambou sur les yeux aux oki otoboki bambou pe na pesi mbote na mama Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour bato tout bolinga biso bientôt les kimomba ya Congo LIZIBA TV to zana mboka ya Deirawana na Dubai to so ya na pe bana tout ya Joburg Afrique d'ici Cape Town partout to zo ya pour se pesa binonde bolinga biso et to zana moko na ye bato azela ki ye boluka ki ye bozaki penza na posa na ye lelo to ko la plus marambe belé babi azana audio elle s'appelle Laura Chou ami intime na bango aza point bato azana katia ekirindika otosola anakati ya Congo LIZIBA TV. Bonjour Laura Chou. Ouais, bonjour les Ketchou, bonjour à Batutu Balinga Laura Chou, Marie et bébé goût de la presse. Bonjour na abonné tout ya Congo LIZIBA et la première fois dans les cas en tout cas bambo qui na Batutu bozali bakola nanga. Voilà. Bambo te Batutu bozali bakola kolanda anakata Congo LIZIBA TV na émission na biso oyo ba vérité parce que tozo pe 4 ba lukarolo ba pe 4 non mais oyo le 4 teza plus ba vérité. Quand on banano Laura Chou bonne santé. Ouais, santé bien yo moko mona malgré ba ke libande ya 4 mais en gros naza bien.
Voilà ce que sexy les là. Non, c'était là déjà cop nanga. Là tananga bouyata nanda ndinga nda ku. Un peu mon appena moi wa t-shirt mon lai non tambana normal. Ouais. Déjà na ngote sondeni mais en gros et à cop nanga là tananga. Habillement nanga en fait. Habillement na yo. Tu bananu lora chouye bisabiso nanu. Likambo ezoleka na kati ya réseaux sociaux o ezolobisa bato lelo penza ekomi ko sala biso mabe ekomi komune bi métro na makam nayebi que j'espère autant qui tant ya kolanda émission de ça qui na Carmen Odia o bato l'exception siko pa Jonathan Dario. Dis-nous d'abord babi Carmen abi ayaki kozwa yo expliquer yo makambo expliquer biso nanu ekirindika beaucoup d'étapes on ndengene. Bah, merci déjà les questions pour la question. Et Kiri dit oui. Parce que c'est un bâton sous bal. Boya qui comme moi ni Kiri. Et la famille. Nakati Kiri on a tous les familles déjà. Parce que hier dans mon a Malika. Malika c'est une sœur pour moi. Carmel. Et bah tout. Fivette Mayamba. Nora Kalonji. Moura de la presse. Carmel ODIA. Natangi. Bah Flore Makini ici. Et déjà famille. Grâce Tembo. Grâce Tembo. Et la famille. Et Kiri ndika nde benga ngwe Kiri tozara nini tosala ngome to kangana mini pour na ko se soutenir pour na roloba m sous ce problème eza pour na beaucoup plus batterie réalité parce qu'à l'époque tout le monde a une chaîne naé to bana bongo to kangama to sala ba télé réalité to sala m sous ba descente sur terrain to ko sa ba reportage mo ko boye to kine to ko taper m sous ko luka ba sala théâtre pour na ko sala mini ba télé réalité na bango. Donc bit pena elo ko ngala yang wana malgré le bac non place batu basanga na ramabe za raté mon nous za raté bana pe aux raté bando le kana wana mais encore to ba ninga gérant et du coup Nathalie émission donc lobi na mon émission la mon émission Carmel à Salaki na mon émission Rémy à Salaki et après na mon émission Fivette à Salaki à Leke awa non pe maman asali pe maman asali ben na moni ba propos sous na catch o ba massa ba tenir en tout cas on est d'accord dans mon c'est mingi mingi to ba no ya Carmen to ba no c'est parce que Carmen yo zaka trône ozaka moto to ba vérité parce que ba check plus Laura Chou comme on zo denga na trop na makambo mon docteur le gra Laura Chou okende boy Laura Chou ozonga boy Laura Chou yebisa biso nanu Carmen abi ke ba voix wana bia eza ba voix o ba tindela ki ayoki ke Malika zotonga ye aye alukio esa ki ndeni déjà nga la vanda na ndako na serana Carmel à outi Zanzibar du coup na moni appel ne abengi nga masoza wapi nga tona nga na ndako oh non s'il te plaît ko ya tout monde na tête na mambo solana yo bonnet ne be penate ke makambwana na bi wi na zoya nga na bo le que tu nga rosa no programme 12h sur mon en 14h endo salinga lelo tene na salle au télé on explique que place na zaki déjà na yo bimela na yo bimeko benga tellement les kay benga zaki na rendez-vous na Fivette Mayamba fait na mona et tout ça ne le monde fait tout ça là. Du coup na mon appel à Carmel na ben fona ba comme il y a Carmel les a payé pour benga na pression na ke na yo ka nini et après mon que no mon Fivette na yo ke na mon pe na ke ti place déjà ko le bakana ko yo zonga ti na ndako wana ne bimi fo et archifo nga ce que no linga na télé archifo ne Carmel bien zoko na ndako Jonathan oui non linga ce qu'on a télé mais la batu o ba ya pour ba diffamation information parce que diffamation ta to ke na l'état ba kangela ngo hein oui ba sala ngo prison déjà na ke type nga na ke na ke type place Carmel à Zalaki et expliquer nga mamunyo soit relater nga yaki pano zakite comment yaki kulukote ayaki ve angate ya bengenga oui ko ya ve anga zaki na téléphone na moni appel non parce que dans moi ka komona mutabe on appelle normal bana déjà ba WhatsApp et facilita biso muto comme on ka na ndinga WhatsApp mais benga na normal no za pi masanga bina na ndako s'il te plaît ya kana matonge eblo mo pesa ngape adresse à bien place tous à place place que mona tenga zaki na rendez-vous na Fivette fela kuta na Fivette na Oshwe mais pas benga kana matonge mais na matonge siko avant na ko ma place Fivette azafuna les canaux parce que zaki avant place Fivette azalaki du coup na yo okende yo zaki wa za na ndako OK ya benga place ya azalaki oui na yo okende place Carmel azalaki na bando expliquer nga makambo non na bengi mingi en tout cas likambo na lingaki biso nyonso tozala mais comme batu mususu nde yebi kam subana batante mais comme yo na on a sepelika comme yo za oyo na baka tukaso no kakala zonza c'est que yo fozala abenga ngai parce que zala bongo so le okilika parce que avant to bando sa bongo abenga na yoki ayebi singai tala boye mani atongi ngala pante onga la lobaka na bi
kotonga mutu na maramba bolingo na vie amoureuse. Abi mania tongi comment? Mania tongi que non, il ce qui a complexé na ye, il atinda mania bi hier azol ba kana malika lobi atinda nga tina kotele mais ye ngamo kaka so msusu ba potani na grâce ngamo quand même na wel sa kotele atenga pena makambu ya bolingo na nga obiso na suto yebi ke Carmel a na zemi to ka zemi onde le roi sende du coup ay singa bonga to kana bi oh ma belle Monica que non batonga na mama bolingo te parce qu'on sait jamais au moins mon thème ya la ba poto ko même sous muton so yo lingi même sous bo vivre ensemble mais aime soit trahir yo mais to comme ça si jamais mon kérité parce que ngape na victime OK ngana victime ya maka mususu ya bolingo mususu mona kana mususu olingi mutu mo même sous ya lingi ne yo tem so azio kaka po passe temps au fait ndena na wapi na sika bina nga ya yo pe ezali so na bina na yebisa bino oui non yebisa yo lelo te non lo ba nyonso nga lo ba vérité la mutu te non cha mutu non tangela na mutu ba défaut na ba gaffe na ye voilà abina nga ya yo pe ezali mais ya yo na parce que bino boza musu ba isi bino likambo chaud ngabi c'est mieux bomba na bande na zaela c'est mieux bomba ngo oui quand même c'est mieux bomba c'est mieux bomba parce que le bika nenga tongela nga no kyo tuni na place yo ke na yo ngo so benga nga no kemsu ngamoko bomba on a beto ke siko ngabite mère oza kanda cause la teke non aux élina non température ne quitter après to habite na ben que kalelo en tout cas la meke ko pe qui c'est tellement catégorique nga la ngabite mais avant non que moi la fivette na ochu to que pas fivette après to ke pas mal quand ngabi ok to yo ça peut moto ana to comme pas fivette to kutel fête to kutan pe na kwa ochu ana to solo ya non que ne kotika Carmel atuna manya makamu sur temps Carmel na yebiso makamu wana na mayele no s'il vous plaît vous dérange na mayele na yo est-ce que vous avez otuni Carmel na makam ozo yebisa na makamango yo ki wapi to ba preveza wapi en tout cas il y a ba preuve en tout cas na tunete nga na ka nani emission habite mutu ayebisinga abina masa poka bino boza so mutu ebisinga makambu omena mso tangi komba mutu na ngabi en tout cas ngapo na nga so kanisi ke no yebisinga mutu atongi nga na kyolo pas mutu en tout cas là c'est faux et archi faux parce que na mso se bela maso na beta musuna batu mais na kenda beta te po nga pena na ninga na bete na pena mutu esongi ya bla 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 take koto le bino na bongote et après na kotika to comme pas fivette wana to soli pena fivette na bite na kotika no Carmel pas mania fivette ya bisinga lo roche monde ngoke wa fait écouter albi pe na fivette boy atonga pe yo fivette atonga pe mam papa to beta Carmel atonga pe yo fivette atonga pe lo rachu fait abi nande nini toke si kwa biti wa Carmel kana pe extra ti ko kende te tika ko ke si ko ngabi OK to ke na bino tant que mimikolo na ebiti ba hôtel biso lo rachu bilo boza après te boyo kité mutali ko batongi bo tu na pe mutali ngo esabino te bozo ki audacité pe courage o keti pa manya be ke manya otko bala ba bozo ki idée wana impression na ko ke pa manya bo tune makambo bongo déjà les KEBA na tuni to bando za la wana j'ai problème to kutana to benga na perte no kutana soit pas ba et la terrasse à Malika to kutana wala to bengani allo to kutana na chez les amis makambweza chez les amis des restaurants Malika oui mais les restaurants mania makambweza to bengana to wana des grâce témoin ba to vider ba vase OK o ka mutabete ki solo boete to sisango entre nous parce que comme la média et ça ra bongo donc comme bango même sous voilà sera na pena to l'autre sous base pas Malika te talaraka voilà Malika tu bala tonga pena ko baba busangana ne zalate nde abaki mutu moko na biso foazala OK nda yo benganga nde abengenga wana to memani nga en tout cas to komi to koti pena kwa Malika to solo li to monter Joël to solo normal quand même habiter mère pour na respect à Joël na ko solo no awate to kobi malibanda abi non Malika bilobaka habiter pour mfuma comme toute température makam ndenge ke Joël ndenge zana et a manque respect mon côté na sepela na Carmel na mona qui est sage na mona qui a na respect envers mobile ya munga to mimani pe wana to keti na libanda to bakiti to cheto vanje Carmel abando tuni sa makambo mon kanya na beno tala ba le kwanda ko ezika na tala bombo ngabi Carmel sikoyo memenga Carmel abando tombo ngabi Carmel siko memenga ezaki po otuna makambo emtunga pe na baksa point de vue nanga mais du coup yo komo kata na siko ebisanga atonga kiyo nini yeka mwa lo mo kanda le belle émission no Malika sanga koza la mukala no sanga koza complexe no mama banji bongo
abandi bongo ba mbe makibo tonga ki auto nongola zemi pour na stress mais biso bige zemi noaki pour azaki ba stress ndeki mais alongola zemi pour mo babote le tebité makambo bimi pas parce que au Carmel qui n'a continué ça qui beaucoup plus mambazimiti ils aiment beaucoup plus que non makambo ya mususu ndenge mususu mobali à la chakier pendant qu'il y avait na zemi bilomo abongo alongola zemi bilomo abongo que non bala lâcher parce que zemi zeli susu te o mingi meka emema ki yango na makambo o pena yaki na pena base zaki que non malika obi que non na complexé na ye so malika ba potana grâce en tout cas na ngana cité grâce na mambo ti OK so ba parce que il y a atteindre combat grâce ba potana grâce ngana côté la kaya ya tinda nga te menga malokwa complexé na ye c'est ngana ko complexé yo mania ngabi kamel kam o yaki fa que le bango poser atom alors même qui est atikela en tout cas mania to lo baté ngana lo baté ngabi karbo yo katolo ba malembe atelemi akiti malika nsime bisinga bi alora so bongo teke na zana na kona ngabi amania yo tito zala boyo zala kan esprit ke yo benga mutu entel boke botamboli bokutani ndeti nga personnellement na linga suma mbwana te ya moti bomona ke non sa pe bemission na YouTube te na vanda rapena na ndako na zo aton yo yeba il faut na zana nani OK et si malika yo kitisanga ti to moni kamete mana ya na kamel mo akende ye moko ezate ya zelinga ti libosa le plan en place malika vandara to memani na ye to katisi to kena biso. Voilà. Et après, tu as la suite, tu as na Carmel. Fena ke omona Odile manzaka na pesi mbote to koti pena Carmel vite fait Odile la zaite to kema tonge Carmel fa ki répétition wata. Ngana yo ke nanga to kuta na FIVETE to soli sous après fena ke n'est pas ba fleur. Après to ke wana to solo lipet. Fleur FIVETE a ABC abi master. Mwana wana mutaza cause ya mtu ya marambo nyonso mutafi wa sala maboki. Fia sala maboki wa oyo sepi bana ba problème na Kadona. Ouais. Abi mta baza maman ko tika mwana na ngana BTT. To yele FIVETE. Abi sinem. Abi Carmel to zaki sumisa to. Abi ko tika mwana na ngana BTT to yele pena be mission abi Carmel o tike be para bi na foulete botikaye bon nkoli kam parce que ça bongo to mona bagarre et bima msusu biso bamsu babenga biso so ndeni mais en gros to kende o défendre ninga Bosco le racheté bi ke Carmen na gipana yo ndi to tele vidéo jointa chele biso jointa dario babi ke Carmen abi ba audio ezali oyo ayo kisaki yo na FIVETE yebisa biso ba audio oyo ke to kakite yango te o to abi ba audio ezali ça ba audio na téléphone na la vérité ba mora ba yebi ba lora chou ba FIVETE ba FM ba te belé ba REMY ba fleur makinisi no kalonge on se comprend ba yebi est-ce qu'on comprend mutama be ngana mabete au moment ngana na pasi ba na mona mela ba on ba sikanga mais quand tu t'imagines non attends s'il te plaît quand on pesa kana ki sama emisu nanga ngana sala na pasi peneliwa batunalia na ba to mutonga na sola na ye on me manque moi ça a besoin de ficteur bien Carmel ODIA mais OK place moi ba to Carmel on finga Carmel et ba regisser après bisanga yike non Carmel nelinganga mingi ama sananga na ate pour msusu na blessé mais ngana répondre la vérité rien que la vérité en tout cas Carmel ayo que ça ni FIVETE audio ninga audio ngaku na matane monto type to longwa ti to kenda pa malika audio na tikalo yo kati beta na solo audio te ayebisanga te ke ba audio za oyo ko comprendre est-ce que na audio so ils aient audio za pas no yo kusanga te akusanga audio te ngana yoka na mona audio yoka audio te ke place malika zo tongi en tout cas ngamo du coup en tout cas ngapena bakwa nanga na ki o mona ke no manya tonga tiki na vai nanga mais na yo mona ke no ba preuve pesate malika ya ti na ndako place na vandaka en tout cas ami kitisi abi na ebete tala REMY po tozara stand na batonge po na marba papa oyemba 10 ans et comment 6 ans na e et ya dépôt à kufa banane stand ngo ezaka ngana fleur to kangisa le quoi stand juste des stands to kangisi batondo wana ba REMY bazoya batebele bazoya abi non attends okili kamu REMY otambola en tout cas o manya ko ebisanga mwana ndako abi na okili kamu REMY otonga otambola pona kombo na ngaba bazaki wa oui abi REMY osanini lo ba kombo na ngana ndenge mabe que ngai na sali boye ngana tonga kabino kutu na kuta na FIVETE ebisinga o malika Carmel aloba kana yo tonga biso nyonso FIVETE abi keno Carmel abi yo tonga biso nyonso yo na ye wana mère na sola na yo nga vraiment na zaboye na lingi ba problème te
so ezaka na tonga bino en tout cas pardon bolimbisanga oui bolimbisanga na lingi nanga ba problème te na tonga ki nanga mutu te blomo bi ah man yanga pe blessanga soki ezaka tonga nga en tout cas na lobaki en tout cas la silika ki mais na tunisa ki ote parce que na yo ka ba mangbe ba tonga mais tellement na mutu tunisa te na tika OK na tika nanga la tunisa pété abi nanga te za na ngolo côté ta to sola ka rapena na ndako to zipena to solo la ah to bimi pena inde na tiki pe aga na pinza na doke na tiki na re après que na mais que non Carmel a eu qui sakinga audio placement en tout cas prévéate o azotonga non to bana ovanda biso nyonso boya msusu parce que kotonga ezala msusu to vandi bele ketchu so troisième abakisa yo tele msusu betis na kombo na tana denga malam na denga mabe vu que yo zate mika kotonga donc ozala wana lisanga so msusu moko ya to beta lisula ta mabe ta malamu donc tellement mutu wana zate e bimaka kotonga to beta masolo entre nous. So ça que non na tongi yo, na tongi peut-être même sous Flore Makini si est pas Fivette, ça passe. So ça que ne comme Ramabe so ça que ko tonga même pas ba tout monde to sola na bangote. Omoni, wani na omona mabe. Penga mona vana Nathalie na bi ata manya wa tongenga. C'est normal fa tonga parce que monoko déjà monolé a pipi na mon ebeta mabaku. Omoni. Bino oye ba kinaka sa groupe Indika qui songi zalaki. Oui, pourquoi pas? Qui sont il y a n'engagé que ok ton aliban, ton on a entre nous. Pourtant le vérité tout ça clair. Donc on a entre nous. Ceux les cambouis tout beau c'est pas dans mon boya botonga. Maintenant il y a revendre la peine comment monter ndé mo peine ya moté mama bien en tout cas non. Wana so bano salango ngala zalaki. So dans l'action vidéo moi qui mort ya bien avec excursionniste zalaki au quoi semaine. Ouais vas-y. Jonathan tu as sur émission vidéo moto yo kandenge babi songi ya Indika ezalaki. Et qui Indika to lingana to zana na kotonga na no ya biso na biso moko. Wana zaki andako. Voilà, ndé na voni émission ça na REMY ngapi nataki on patine les ralliens que ninga biki songi zalé makasi. Déjà oui, déjà son abina bon, son abina biso que non. Yana batu nsuna beki Indika na bazalate hein. Bazalate, les que tu kobuka na te bone Indika. Mais loba parce que au peso ma. Oui, c'est là au moins to sala wana, ezana batu nsusu to na ba groupe na biso a 4 même sous bazake. Neti bana besoin ko ba 4 bana to ye baka faut vérité. Te wana siko na olingana tika comme ya le quoi d'ailleurs mo boza le quoi base. Te bon na ngo tout à l'heure. Te babimisanga mwa mabenga na ndima ki oui na ndimi. Webi kombo mo makutu kala bat babenga. Tielanga bat babenga kutu mwa mabele lo te tongo wana ku imagine na banda film na kata film na fa babimisanga hypocrite. Non lo racho mwa mabebo na bedonga nyoso na ndima. Wana da gana malika kutu na. Siko wana da yena mona biso. Siko yo so na biso ke non batu mususu bomo na ba gang kirindi kande bobing we kiri mais bazalate. Bazalate, OK? Ce qu'on va dire non qui so eh donc il y a une mission ya ba pic pona bimisa mabe ba donc na ye pona na éclaircir na ntela na déjà que non ça non REMY kasi ba pona REMY kotanga que non ekiri ka qui sont ya makasi non parce que kana bezana ba mususu ne kiri ndika bazalate. Donc yo mona quand même tout obito 20 ko ta même pas les ketchou yo ye em tout obiso de sola qui avant to ko ta pas les ketchou oza em tout obité ma tout to tika ya soir fois za to beta on to na makam tout beta entre nous na ko tanga ba ko ba touter mais liko na ngoto bi que notre mon émission tout à l'heure tout donc ba musu ba oganga ne kiri ndike belé bazalate belé et bien bazalaka lo ko ne to ko benga ni ba aide maçon biso ma sorte ça to benga ba lo ka ba aide pesa biso belia maçon ya pesa biso marto biso ninya ya sali zana OK c'est que REMY zana REMY za ki na kiri ndikata za ki te na ebisio boule quelque chose s'il te plaît na depuis ba to ba parce que ba to yo so ko comprendre même si tout le monde na otala comprendre et kiri ndika bo benge kiri wana yana batu mususu na kati wana bazalate REMY oza ba place mususu tokenda batu mususu bakenda te qui camarade musu ba comme no makasi nga no kamwaka ela bat musu pena mona que non base yo azaki na bon ndeti nga na ndenya i camarade so na moni que non muntu mo boyo linga woli en tout cas na la charge ouais na la chaka sko bat musu no mona que non ki ndika ki songi oh REMY muta lobby ki songi zalaki siko ne ki ndika yo zalaka na ba groupe makam tout ndo sur la ozala parce que total la mutu tel déjà to coach na makambo yo epesa mabe
Elle ko sangisi ben on y phase na net phase. C'est une réunion à phase. Na éviter en tout cas. Ngala bika yo bisinga kana ba yo ta singa émission. Que EYINDI soki nini obinini babi ki songi zale makasi nga siko na ebisio nga na ebisio siko boye nga na attends s'il te plaît nga na ebisio boye ne EYINDI te tozala ki bongo kotonga na tobane ko nezala masolo to kobeta parce que toza batu to loba masolo mais tobana loba ngona en moko teke no oloba pona mabe ya muninga non ba fait etika elinga yoka conseil te to tiki to legisi bo na mtu sini ngobete ngo sete ke kisongo za makasi yo na biso leka tout le monde tazaka na kati kiri wana tout le monde te mutu nyonso te zela aider biso droite biso dani senda talana sona tangi comment moto singa oui sona tangi comment moto singa non c'est gazala qui te wando zwanga tempère ngana oyebi soka que non na kati wana Laura chaud ebele ba repêcha te Laura chaud FIVETE so que somme chez OK FIVETE basa la mission voilà EYINDI kawazaki oui ou non FIVETE mais non elle faisait partie MALIKA oui Moura Moura de la presse mbila quand non lelo la linga pa Moura zela na okoma wana linga to solo la ka zela que ça na son solo la ka REMY o mo ka betenga komba Moura zela non mo betenga komba Moura zela nani e ka betenga komba Moura ce qu'on a seni po Moura abande emsu ko sangisa biso to emsu basi ya mo mobali po ono mo na temsu EYINDI ka bando bimisaka emsu ndebo za na Moura Moura no za trop na biso Omona déjà Moura so problème eza obenga bino ya koza wapi bokuta mso so tokutani pa ba na terrasse amanya to tokuta na chez ba fleur makinisi to vandi wana to sololi koloba ke non pona okende ti REMY abi ke non atonga mutu no tonga na ba lora chuno ke pe ko na kati nga kama ile bisenga makambu comment manya tonga te ai bisenga ka non nga ya to kuta na REMY bisenga nga na ebisaki kama aloba ke nga mutu na ebisaki fait manya betel solo chez les amis ba série REMY ba nini REMY abi que non ngana ebisaki Carmel soki mania tunena na insekolo ba nga REMY mutu na ebisaki c'est pe mania betel solo chez les amis en tout cas je vois wana zalati peut-être sur les amis car maman moko nani comme REMY ayo koloba na Carmel écoute silika kano avant mariage à mania mais on a que quand les aki masaki on bien baki ba mbali baki ba sombi uniforme na groupe azobela bat bo chambongo mais nga REMY bisanga teke mais Carmel bisanga teke non mania tonga kyo boye mais REMY bisanga mania tonga kyo pa mutapoto siko nga mona fe na tale ke non ba preuve za na monte siko REMY déjà ok bisa Carmel ke non mania tonga kyo siko mania ngoso ka tonga ki Carmel soki ezali ke non msu ba voice ebima teke ya ser na biso asala théâtre ba voice wana ebima kate mais REMY alinga lo monte alinga lo monte donc msu po yo boza sous terme tout po mania tonga ki ser non o ser na biso asala théâtre yango comment na haine parce que ils sont na REMY o sala ngo na haine na ko ina muninga déjà Malika ndinga zawana ana belle famille na ye moni mo abali moni ko bala ezaka mo bali te hein ya na belle famille o ba otala biso o batala biso babi que non moi na biso alingi mutamedia to me ka pe ko protéger mariage moninga alors biso ce que non na ne to zagana batu musu bana obenga mombala grâce siko koti si combat grâce na makamo pourquoi siko neti nani akobenga mombala grâce que non tala boye non on a ko linga te que non mutu mo bo vandi o diffamer o pe cette information pe am su batu ba linga ba ina moninga non mani ataza na mabe oui à mabe tout le monde a la mabe na ye ndi bat monsieur lilo siko lelo pas Carmel grâce à komi malamu manya na komi mabe baloba que non vieillir est obligatoire mais non grandir et à choix na moniza normal parce que au moins tout ça ça me colle mais alinga no kola ti tokola to be que non camarade o to linga que non to comme ça on petit baba na biso mais au moins mutu mususu oya mususu po yo mo Carmel de yo mo ko bisenga que non ça l'émission na makambo a Malika tonganga pas Carmel oui mais na moni à ma grande surprise à ça l'émission ko boya muninga anani na préféré mariage à grâce pourquoi que ça la comparaison mon on ça le mariage na makokina les que tu Carmel na balate ni yo ninga vous comprenez mutu na balate oh moni que na balate bi que na bala na ça fête na ndenge boye musu sabi que na ça fête na la et c'est ça bongo ce qui yo Carmel même ça na facilité aussi même sous $100 200 na facilité même sous bugnon tout ça na facilité aussi maman
tu comprends quoi pour ça la comparaison ya mariage au moins ndé to sala na groupe ata mutu musoza wana koza na raison na yo batonga kinga basala bo mais yo moko zo ya que non les devo bima que non dio lo barama be baningo bimisa baninga be kazanani wana de comment mabe makasi et comment mabe makasi parce que to za wana to sala famille so likamu to beto to se soutenir na mutu aye na part na ye to assister ce ko boyo ko cha ba combat grâce na 4e support grâce à ina Malika sous et comment ça na connaît so bonjour mais cela ne pas dire que non si aime sous ngana j'ai problème to grâce à j'ai problème to aime sous no rakano to fleur to Malika to Carmen to assister to FIVETE mayamba to quoi assister to songi c'est que Rémy alors ndozolo ba sans parce que songi c'est que Rémy te ngande na ya mingi na makambo Rémy alobaki oh là là Rémy pourquoi oui Rémy on osa bo forcer la ki mon bali ndem sous moura ça là so problème en 5 Sabino Sabino que non mais Rémy o ça mission na ko ina non pe to que non mania Carmel bakumu na bino kamte bimaka badage balo mikolo balba que non avant de parler faut tourner la langue 7 fois autant la mutu nini yo lingo betane lisulu muso likambo la mani muso abete ki soit pananga même sous ngo yeba te parce que ngata na bebani na Malika na ko kete na loba que non mania etala mutu batonga que mutetel non ça on dit attaque to fingelinga mutu mama ngata ko to toucher so mwana nanga na ko ya te kena biso que non mutu boye asala ki obwe parce que erto wana beta masolo wana to pesa ki ba confère ya ka te que so to bebani non do misamba secret no to beta mona te ke bisanga mwa songi denga moko déjà de nazara benga ta mutu abete linga solo tala ko to Malika tonga kyo ta fleur atonga ta feta tonga kyo non to na te sona makambo nyoza solo ke Carmen azo desabi ke audio nazo bimisa ba audio so ke audio e bimi l'autre bazo tonga pe yo lora chou onika ba viangu la ko nyonso yo lora chou yo kaka te o kasu bazo loba kaka po makambo ezali ezo bima lora chou babi olinga nzoto mingi peut-être babi peut-être na linga nga nzoto mais peut-être yo lora chou ki parate oye sika ba viangu li audio comment ko zo ka balobi pe bongo en plus pe dans la vidéo moi j'ai tiré cette vidéo à Mamulu banda lobaki ndika bat manani bazala le chou fleur FIVETE Mouraza raté. Gazete Mouraza. Makambo ya Carmen. Benga bi c'est ma boti te o maman yebite azana choc ba nini zeme longoye. Bwana lobi boza choc. Bota le chou so lobi bongo ça. Teto za la clé. Le chou de bisenga. Le chou ma bota bisenga azana choc. Que nini fausse couche tasa fausse couche te donc souci ya la dona dabotele mobali ndasa nini akena hôpital aki alongo lizemi zembe compression zembe ko ba 6 mois et de botiti aseni alongo lizemi na choc na dona boba la dona pe muni akolongo ngako pona ngai fala botana voilà maman lobi yo na kana sereni yo mutu lobaki ke alongola gezemi yo to betela ki notre cette mission là c'est un coïne centime mission non mam même ça c'est coïne centime mission parce que nga déjà de nga na masomo na obeta na mamuti un bon moment za lungu non beta te non si toche mamu ba c'est déjà mamu lu ba totala o va ba la te non na va la ba la te be no tala mamu lu parce que na masomo na obeta na mamuti on comprend te le que tu non tu dis tout à l'heure que non tout le monde itazaki ne kiri wana ndika bozo le bekiri ndika mutu nyoso te siko atanga comme na ngai musu sentiment nga déjà ko lisolo ya makamba zemi ya Carmel nga na yeba ngo de ngamo Carmel yie mo comme TIKA aibisa kondeni aibisa ngo tuone jana mo kiebisa ngate ma mzu ngani ngo sa te potala kaka nazana zemi ya nani ya tukatangi nga mobali te oh bon Malika mna bonga na osaki shitongo sokna yeba ti mobali ni mutata zemi Carmel de kolebe mobali nete te na yeba mobali na ye na yeba ki peut to vendre une fois mais ko ba kana ko tuna ko landela nani déjà na yebi na tuna raté ngana maka msule ke tanga kota ngana bakati te parce que ngade na tina songi te ngali sono so betelinga no garder ngo pona biso mbale abetela nga yemo ko ngabi ah mère bravo parce que ngosna mo mutaboti no ba bienvenue au club parce que ngana maman ebi passe ya zeni donc na ko vanda te pona na seka msusu malheur à moi na muninga toi moi si mo boya longo lizemi pona ba choc abolingo non pas te pona seka OK
Carmel a bêté dans la sola zemi déyé mon coach ko ya kolba que non o mso kutu makambo o ya Carmel ndenge camarade sala maboki linge musai mobile ni na yo kango papa masakaka kandi botonga leka tuzana biso o mto zabo ngaza mso ndete émission Carmel asaki na yo ngana tala ki on te mtabenga nga FIVETE po za kabongo moti ne boza ba famille wana mutu mo pena que non o bi que so bo bengi ya okeni bo alobi kwa coach bo alobi ya benga mama tali émission nani Carmel po tout ça la bongo so li kama mabeto yibso que non maso sali mabe o sali mabe fa epo ke nango bo mais ce qu'on a regret zamingi na Remy Kovo ngana bi Kovo lelo te hein na bi lote na bi kala na bi kutu avant média na bi Kovo ya mena na bi Kovo ko ya garçon mon boye mais na kamwe comment ko yo sa émission na ena ngola kisi ke non ok il est trop Carmel a camarade non des manières camarade on a besoin de temps on met la ta vert mon cop na Malika mon aime sous ta Malika na la qui sont mon relation nous aime souvent da kabila peut être 50 doigts pas que tu la bola mon mutu ok faut vendre pena que non otali bola mon fait les kaka ko yo lobi na ngona media oui bat ba betelo maboko batindelo ba code même sous bebi ça protéger libala moninga moba ezaka mobile te mais ana belle famille maman va Joël Aza famille Joël Baza oyoka kol ba keno ibele ba bebisa libala Malika ba benga ba bebisa libala grâce ko komba grâce na makambo yo lukandeti nanga na ba biti ya komba benga mais c'est pas ce point là ndeti nga de nati numéro mobile ya na koza na zaka numéro Joël mobile ya mani mais ko zaka na za ba numéro mibala muninga non na la moté les kacho muninga so na salori camarade non ça non en vrai peli ko na soki na la ki so place on na tchaka tout ce qui na confiance na mindia ba ebele te na place na tchaka mutu mais so na la kisi yo c'est que na la confiance na yo donc c'est que na zio pe na compter na so na part ya famille nanga na commission famille nanga na commission yo famille nanga et là on a les mingi anota l'émission à Carmel ko tcha muninga anani asalini est-ce que nga Carmel ba pété ba mbongo zayo emsu muto zo ba muta niveau na Carmel na zo na ben na otindelo audio ti non c'est le voice te na bengote parce que acte ça qui na sepelete et Malika pe yo monko pour tout la bite emsu yo sangala ba te belé eza emsu su base zanga yo ouais et base zango zakinde te base na nyenge ka emsu osangisi mutu boye na mutu boye o comprendre la cause na sangisi bino même si yo appartenir même si mutu mo boye emsu ne kiri to yamba to na parce que to na confiance à yo mtu na Carmel na ngam na kina Carmel te ezaka to vandaka na shaba kishishino te to so ale que tu yeba comme to beba makam na bino équipe nationale bo beba na to yeba te o mama ndika o te to solo la parce que yo poza la muto zaka na équipe nationale makam cause bu panzane la to yeba te ko épargner pe ba te non tal ils font les parenthèses non épargner pe ba ninga non s'il te plaît épargner pe ba ninga ko linga te ke em sous ma be abatu bi sem sous bo soto ba ninga yo muto em sous pousser quand même le maman na ba question na ba pic même sous poser somo boela ebimisi ka na tuno lo bate ngala roloba na ngate po ya ndenge na ngate ngala lingala nga sagesse mais sagesse no o boke li Remy jeton na boke li jeton na lobi na ke Remy asabo bang sanga Remy na bi ke no Remy sali mabe azana oh Jonathan oh ya ko bang sanga Remy te Remy mama sana nga so mabeza na loba poko to te boate ata ya no telemele no loba ni no nani yebe ngota kamele ka tunga banga muninga mutu te mais quand on comprendre quoi mutu wana mai na makila no bango te loba na yo parce que lobi likambo ki na motema un des acteurs lobi likambo manya tonga ki yango Remy manya tonga siko manya tonga Remy lobeni ya Remy binisa ki atonga ki Remy lobeni on a qui dépasse la manya tonga moura le lisiko manya tonga moura ya ko ça makamo ka manya parce que yo kana likambo to sisango entre nous média et bat mais boye na média Remy force da mobali et Monique non Carmel ayo loba makambo Malika olngosa nini oyo moto mais parce que pétrole bakisi na moto ko le kwana tibo isolé ata manya ngo atonga taza mabe bo bisa bu soto na ina nini o mo te kemso ba benga mno kabini bo ba jaloux na yede pa bali parce que na mona ba commentaire ba bongo ba ma emete ba finga bino manya amasa na nga manya to yeba ni to yeba ni mukala to tambola na ye to lakisa na ba famille mama manya personne na mayeba nga pe ala ba message atikile nga am so moni ona manya ebi mama nga aya pa na ngaza le bienvenue déjà ce qui les camuto bien entre nous mais tout ça c'est que non pour nato le bateau baksara ba moto to baksara pétrole cola flamme non et so pas biso tout le monde a équipe nationale les là parce que nga er na international côté équipe nationale hein
na kutango mais to luka babi bana pourquoi to ebate parce que ça la bato baza sage te bato baza ka sage na kati mais biso to bato ba sage te bato ba sans esprit ba ebele boa ba sans esprit pona lobanga ta to fa boa ba sans esprit comment les cambo ezaka bo sola entre bino linka tout le monde a ebang so monique amasa no vrai nae mais 26 sola nae so no kili kamba mana lukae to bando sala ngobongoti to bengani to kutan to vider ba vase ni grâce témoin to vider ba vase to vider si to meli so amela masanga meli amela nini sikra meli on comprendre so kili kambu mouro en tête a bengi nani boya to kutan to soli makambo calme yo ba ninga no boya ba ninga ba nani ozoloba ba ninga ba nani oloba sikoyo komo misamanya manya sainte mania sainte ako tonga tu kompa ko tonga te mania ko tonga tu kompa ko tonga te soki pa lo baki en place Rémy azat tire ma ke bete la Carmel tire ba combat ni tire ma ke bete la Carmel soki aime sous Rémy ba to ki mania sala ki ba voice ya sera ça ba théâtre te mais Rémy nga ebisa Carmel ko na boson na kanji tokola le fille les gars tokola ok tous les parents toi là-bas na ba msupe bo région na ba club na msuba maman bo tarapi bana bino to kola to ebarani to linga kobatela mbuma ki amiti tant ozema Carmen elongwe oyeba ki ondene izana ebsayo leke chomoni nga na maman na mimazeni déjà so moni moi c'est na zemi so moni que non ezape faut to comprendre biso toyebeka Carmel a utobela ye mwa pe ah merde na bona utobela kutu zeme nini elongwe zeme sali nini elongwe oyo nga na ebi ya Carmel ngwana ba choc oyo bolingo na bia omoni motema ya plastique te ha motema zo tube makile bimi em sous affecté moi na sani zeme nini elongwe mais na bona na zeme nini elongwe donc zema Carmel elongwe so to comprendre que non na famille zema Carmel elongwe mais koyeba kana mutu ebisa ki mutasala bo tuka wana nga na zakite abeta masona bango nabika kana zema Carmel elongwe pona ba choc yona le bec non likambu ya bolingo na ko vanda tina bando panzami non c'est que mo bala boye non ça on dit merci na abonné tu ya Congo Liziba TV songi bo pesa songi so mona ki Laura Chou ya bi vérité te ba mona songi te bande ko tanga Congo na audio mais audio ebimi na yo ka kité en tout cas Carmel soko zaki na audio amasa na ngo yebisa poto matano moto joint na ko chiko otuna manya makambo tolinga bongo yo soto suza yeke no Carmel akende ye mona nanda Carmel to ngoto mona Carmel mabe nyo ko kende lulu bo me ngana zaki déjà na kende pona tia kimia ngana yeki na denga bete pona bakise ke loko tan longola to lantika na pesa mania conseil amania est-ce que yo tiloza kana makama benga allo to kutana to sala boy mi benda message na abonné tout balanyo na kati ya Congo Liziba TV merci beaucoup na batu balinga balandinga ina Congo Liziba TV ezamba liboso eka chano me en gros mais to zo pe kati te ba vina ya batu mususu oui ba vina donc ya batu mususu banda de la Laura Chou les problèmes que Laura Chou a vrai em so mo na te kem so ko tonga ko finga ou em so ganga ko silika oui na silika pona mutu mais en gros na bi sens ta ki camaraderie nga so na camarade non va non so il y a vérité ça non le bonne vérité c'est pour ça que mabi non ça na habité que na tonga te donc bat balinganga ba gros bisous na bino libang et maître Tony Dalai Lama bonjour à toi maman Claudine Mouyaya bonjour à toi Karine Fomi Yaba Karine là il y a trop héritier Kasongo bambo te place aux ali donc maman salanga tout les famille si la famille ben dans mi kata na raté bokatani to katante bino bokatana pour msungu ndamtava na kona ebo comprendre biso pesa famille so dem sous likambo mona kaka bango muboya boya kwa assister ya rabongo botika manya vanda mpe te mutasindi manya te manya kamara na biso na pesa conseil na pesa yepe ba conseil manya yo paye ba no so lo msuzo lo ba kolo ba teta le lo bi victime aussi si bonsoir, bonjour, tout le monde est balasima à la chaîne Abisso Congo Liziba TV, tout ça belé, tout le rappel, oh azaki proche, oh ya télémela kamanye kiri oyo, oh azutane bo mwana ba tambola na ye. C'est comme c'est kiri, oh mi ça le quoi net, mi ça ba irresponsable ba songi, oh ya bon. Et kiri o eseni. O boze liboso. Pourquoi? Ka boso tabali. Bisous bye. Magali na zo luko pe na plateau ya Congo Liziba foleka. O expliquer d'autres pe qui ça kamanya mana yo kakayote. Ta lelo. Jota dayo kata émission. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV.
Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous.